Dicap penza pona ye aza déjà likolo. Coup de chapeau na ba action na yenyo surtout ndeko wana vraiment tout cas aza mobali. A ce trophée à monene bongo ya performance live ça le ndeni batu bandi marté qui fallait na live ayembaka vraiment comme bon, c'est toi. Live tout le monde a concert no sabeta to ka nga yembaka live déjà yango wana ti. Dès live ya mutu fa yemba ndeni. Neto yoke na studio na disque. Dès pe to yoka na concert kande moko ti. Na ba concert to bet na stade ce mutu bena OK a fouté ils ont vu na ce monstre. Monstre à fouté. Son da fatwa fouté. Au moni même au bezine le wa Yesu, je vois sur nani. Mais ce qu'on sali plainte. La salle de spectacle moi bien. Na ebisi OK. Kasi o sa spectacle kasi na sana mbela pamba ya vide. Sana mbele. Na ebisi on les sana mbele. Ozo banga te tegeza ba be yo trapi ba na na kino yo trapi bato. So bo binité. So bo binité. Yo ça mama coupete. Nazana no banga mutu moko te. Pa ko tchali baya. Na ko lambela ngo. Na makamu na nga nazana ngo. Simbi monzungu moko boza assuré. Mwasi mabimba kinduma eleka yozaya nani ye. Mwasi mabimba kinduma eleka yozaya nani ye. So tozo banga siko seke totika na biso. Oyo sa musana ko banga video. Banga siko nani? Ngam na opesa makambo. Ngam na sala banzembo. To guider pe na nga inde makambo. Mama pengui. Ah, wana za yo. Pengui. Ngait. Ah, te ona yote. Mwana moto za kolela chaque jour. Sila ye. Na ko ngani ba mapasa ni bazalaki. Mapasa ni balé. Na mapasa mi balé ba tandi moko ha. On chemise a boye. Il passe mo pa la tiam. So il passe pas mo catch, o pesa mo catch. Donc mo mapasa. Ya ba mapasa isa mo ni. Siko mapasa mo li pasa mo rosa, ni loko tem rosa ka. Siko mo te sala fou. Donc il a ça doit mapasa te. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake. Et yena idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bavali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La bonne bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est ezali ezate. Et voilà, merci mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Fimbuna Fimbu News. Je suis là, Amiral Chama, le king de la presse. Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale, 15h de Kinshasa, au temps réel. Pour vous donner des informations, je dis un grand merci à notre équipe pour être accompagnée. Merci beaucoup à vous et nos gars derrière la caméra. Merci aussi à la réalisation de cette émission. On a Moni Whisky Ushia. À vous travaillez toujours au fou et au moulin. Merci pour notre Moussala Kitoko. Mesdames et messieurs, vous savez tous, l'actualité reste l'actualité. L'artiste Fally Ipupa vient de rafler des trophées OESP ici, des Warriors du monde entier. Et on va parler aussi dossier des concerts de Weranson. Il paraît que l'annulation des concerts de l'artiste Weranson nous a prévu et Betamassé 26 août à Londres. Et je leur ai plaisir aujourd'hui de recevoir parmi des artistes OP. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert, au savoir faire de cet artiste. Il s'agit de nom de Deblaison Bakunga. C'est un artiste OTBP. À l'écart, Nanzela, il y a un leader américain qui s'injure souvent. Tout le monde qui s'injure. Il chante très bien au lelo. On va essayer de parler avec lui, de savoir aussi, tout rappeler Nabatou. Pourquoi l'une des raisons est ça, le à ça la chemin ou le évolué très bien à ça dans studio.
Azak ont enregistré single Ezobima bientôt. On va vérifier les savoirs, les titres des singles des Blaizo Bakunga. Attrape tout. Donc attraper tout. Donc voilà, attraper tout bientôt dans la plateforme. On va essayer de parler avec lui, de savoir pourquoi ces titres, et on va chuter avec dossier des concerts de l'artiste Félix Oisé, quoi. C'était les 12 août à Kinshasa. Par rapport à ce qui est actuel, on va parler avec notre invité. Je dis un grand merci à tous mes partenaires qui sont là pour cette émission. Là, je vois mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre. Merci mon vieux pour notre soutien. Merci une grande dame à Kota Langa depuis Paris, madame Iguette Boulala. Merci pour notre soutien. Babi restaurant, ils ont qu'on a à Dallas, restaurant Yolo Ezo Nakati à Dallas chez Maréchal Souvé. Yesa à Kota Langa depuis États-Unis. Merci et meilleur couple mon cousin à Suisse, maître Capo Joe Motema. Il y a madame Sandra Love, merci, je suis là avec mon invité, nos gars, avec beaucoup de plaisir sur le fond. La biso, tout yamba, des Blaizo Bakunga, à ce pays ça, on s'en massama rotalanga. Depuis cette là, je dis bonjour, des Blaizo Bakunga. Ouais, bonjour, amiral. Bonne santé, artiste. Ouais, Pepele, yo mon artiste. Vraiment. Santé tout yo le bâti, donc. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir. Il y a une chaîne à Bissofim, on a film, bouton, on a saki. Il y a des blessures, il y a beaucoup de gens qui se parce que moi, quand on a film, là-bas, bonne santé, bonne macam. Ouais, Maramozo, les gars, bien. Donc, na minute, tous l'album Nabiso, maxi single, attrape tout. Donc, dimanche, déjà. Dimanche, dimanche, donc, ouais, lobby, tout ça, dimanche, les 20. Tous déjà, à la place formée, surtout. Donc, tout au balinganga, à Kotaki studio. Avant la longue, on a un mouvement, on a place na Zalaka. Na yaki na annoncé qu'il na déjà payé na film, na ndeko piano, na loba yaki na longwe. Na ke studio, na travaillé, na sali ba clip et tout. Donc, na minute on a sili si boulot. Donc, Zara qui na lancé, mais na lancé na moko. D'accord. Tout banana on a générique à Afrobeat. Attrape tout, on est dans Maliboso. Après, bon, Zorumba. Et voilà, merci. De nous a vite fait par rapport à la curiosité. D'abord, pourquoi d'abord titre, on a attrape tout, on a attrapé tout, banane, on a attrapé. Et pourquoi d'abord titre, on a attrape tout? Bon, ça titre par rapport au pays on a travaillé, par rapport au pays on a monné l'artiste Moussou Bazo Bunga. Moussou Pena Ostanti, un artiste, mais un artiste était, il y a un yeko kanga dans notre psychiatrie. Au gars, on a la faible pananga, on a attrapé Balamoro. Donc, black qui peut être dans Zela. Des Blaizo Bakunga. Vous avez bangaté, Teresa, mais yo trappé banane, kino, yo trappé bateau. Des Blaizo Bakunga. Comment les arts bang en Zamina l'État, Zambé Gana l'État, n'est tout bang. À part ça, on a évité, voilà. Tout banganan. Des Blaizo, on ressemble à Samba, au talo depuis States, à ces pélins savoir-faire, et moi aussi, parce que vous êtes parmi les artistes aussi chantent, na batou, après c'est parce que kino, bako, ça batouté, bah, moi, musique, bah, fanatique, bah, comme on a moi curiosité, si vous aimez bien, bah, on reconnaît, vous aimez bien, bandi mako. Quand aujourd'hui, au taille, chemin, motivation, nous allons, on a assurance, on a un terrain, tu es qui les a terrain, il y a beaucoup des artistes qui sont pour aider tes hommes au bang. Mais yo, quelle assurance d'abord, vous allez pour nous dire, ma savoir faire, nous dire, ma vie, ça carrière solo. Ouais, on soda makasi donc na bani musique il est loté na beta na ba collège des nobles je ne to binisa bino sambara to binisa banzembo beta ka ba elenga soni ngam na yembango et puis nazaki na lega pa vina nga quadra couraman naza déjà bien formé makambo na sala ka déjà na yebi mam na sala et tant on a yesiko na vandeki na mutunanga mpanzwa na leader américain moi tant na leka ki pa na ezeka pour na visibilité sur quoi ba timbila ke ngai wana. Dans la minute, on a évité de banga neti nani pour ceux qui ont banga fait tout tika musala ngoto sala. D'accord. Ceux qui ont banga ce que c'est que tout tika na biso. Yo sa musala na banga vidéo banga ce que nani. C'est que faut na tika na changer comme ta maçon mais tellement na musicien na botama star américain na ko beta musique qui tina suka o ko saka na ko trapper. On a banga mututi. Des Blaizo Bakunga. Na za wana pona batu tout a ko saka na kana kangi parce que na beti musique ya na lo batroti rendez-vous na bafle. Des Blaizo Bakunga bateau, il donne à yo, c'est quel artiste a motivé le temps à la moi petit je travaille au boulet qu'un jour dans un émission artiste a motivé vraiment les à l'artiste. Oui, mouton nous avons linga mingi temps à petit muké et ça vient à biso papi texte. OK, papi texte OK. Vient à biso texte. Yo qui n'a besoin linga papi texte vient nga pena za isoazo yemba. Vraiment na mega no vient nga bo. Mega no ça va te plaisir. Nakotuna tuna nani nakotuna tuna nani nakotuna tuna kaka na nani ye ngayo liwaya ale ya mama nakobenga benga nani
nakobenga benga nani ayanolanga soki ya solo ngayo ekoki kosila te le yotiki bana n'émotion yotiki bana n'émotion yotiki zible na émotion ngayo mawa mingi mama Aziza ayengayo bakangaka likofi na loboko mama yayo kangi likofi na motema na yo anga papi texte ebemba saso matanga te mwana moto na milela ezalaka liboso soki otali bana yozongi mwasima nasina bandako vraiment nazongisi bino quoi. Et voilà, merci mesdames et messieurs. Et c'est pas ici Iguette Boulot là qui me suit depuis Paris, donc écoute chapeau l'artiste parce que tu senti maintenant aux ongsi bah tous on a bilingue vraiment à papier terre les gens qui regardent partout dans le monde bah savoir faire là. Et ça la ronde n'est pas aux yeux bah boué bah apprécier yo bah tu chantes très bien, c'était fait comment? Ouais, ça là on a bien parce que ça donne la bande banda bon moi non. Oui, ma ba chorale, na ba catholique, na ba missionnaire, na zona petit. Et puis comment équipe tant mo na coli, moi jeune, comme hôtel ba vie, ba musique à quartier, hein, de ba beta na comme ko ya hôtel à bango. Donc tellement ça qui donne nga, yango lelo pe na se retrouver ezala pe musala na nga quoi. Donc na banda ki na chic choc loenge, na kawana. Na leka qui peut pas venir na biso tata mobich. Ah tata, o leka pe pas tata. Ouais, na leka pas tata. On a ba passage na nga après collège de Noble ndé. Quartier la tête n'a pas mal dans pas venir pour la visibilité internet n'a pas masolo ba vitesse. Vite fait quand tu as un dossier à venir à tout finalement mon keto sur là parce qu'il y a beaucoup de gens ici bah vraiment chanceté na émission na biso royer bah raison valable au ça là parce que tu avais eu beaucoup de temps ici il y a retravailler auprès à leader américain au ça là au bien parce qu'il y a beaucoup de gens ici bah devoir prendre. C'est quoi les raisons valables ça là les oyoyo aux leader américain télé beaucoup maboyo trajet chez bien là. Ouais, il y a ma belle vraiment na rolo bana TVT mais o sala ki ngana bendana na kisala mpanzi nanga parce que na timbela bena na koli trop na mama ndulango na koli vraiment fona ça pe chemin on a mona ba petit nanga pe misusu bazo oser ils aussi mapé balo ba mutu to azara leader te mais ngana za leader parce que na za ko conduire na ko kumbela ba mouvement na collège na chef d'orchestre et l'orchestre non son les gabachanga ka chef. D'accord. Dans les cas chef donc là ça c'est étoile rouge yango étoile nanga on a mekana mekango nga moko parce que ko c'est la batu donc on a que bambongo pezo mona na mais clair ezati mo ba j'ai mo ya basena c'est moi la mo pe ya keke na nga catch ba ni o ba peso ni mo bonga biscuit o te yana nya pesa ka boy yango na peso ka boy donc ce qu'on a mona toki wapi ngam na pesa makambo ngam na sala banzembo to guider pe na nga inde makambo. Keta mama me makanga na lola Keta mama bonde le kanga lokola bébé Keta mama console na nga ye na ozong sabatuka na babilo na beta pa na ye mama pengui wana za yo pengui ngait te ona yo te mwana moto za kolela chaque jour c'est la ye mama pengui mais des blessures bakunga siko na clip na buna nani nga sa kunga ngati yo nga ine mutna yemba mais boka pe bele yaka yo te wala masa na ba pemba ba lox wana non bango ba yemba te ngani ya sala pena dans lead bomba chant mama pengu mais tala clip bandeliti za na YouTube wana total clip ne bandeli comprendre mais na oloba nini whisky ushia za wana ya yebi makambo ayebi makambo ken pena makizemba olanda nga ayebi za yo nga yo de blessures bakunga ti nga yo na yembi Jimmy Belau na yembi pe mama pengu mbanga. Ouais, on a des blessons ngayo. Maman Pengu Charlotte mbanga ngam na yemba. Tous on extrait na opena tous c'est tous on na extrait na maman Pengu. Bolingo na luka kina vinanga lelo yonga nazwi. Charlotte tozalaki wapi ekobima na dernier mi-temps. Papota no so ya motema nanga yo kausi yango. Yo ne médicament nanga, docteur spécialiste vinanga bébé. Noela Charlotte ozalaki wapi yango mon amour bolingo epona ke kolote bébé nakota na nganda kwanganga te pona linga yo
nabomaki na nga pe moto te po tofanda no Charlotte ye Noël mama pengui mama pengui mama pengui mama pengui ya Charlotte mbanga lianga mbanga ya bolingo ya kamakasi na soya mwasi Charlotte mbanga lianga mbanga mwana moto za kolela chaque jour na souci na yo amirale yo oshia yo kene pana ye na ba mikili ampoto ya makizembe za pied. Et voilà, merci, c'est lui l'auteur de cette chanson. Oyo Batubayo Kango de partout, c'est grâce à ces messieurs que découvrir le parce que franchement, je sais que les chansons et leader américain, yo apprendre dans le lot, Batubayo le de partout, parce que tu as dit Batubayo le coup na YouTube. Mais partout on est compliqué Batuming, Bolungoya Kamakasi za na son ya moi si to na soyi ya moi. Donc Bolungoya Kamakasi na soyi ya moi. Soyi? Oui, na soyi. Santé? C'est santé. On dirait que ça soyi, il y a un système, il y a un son. Na soyi veut dire embrassement. Ah, embrassement. Au moins, on a total pas filmé. Au moins, on a mis des trop baisé, trop. Il y a un embrassement. Il y a partout, non? Monsieur, il y a son. Donc, tu as un embrassement soyi à moi aussi. Ok, il y a un sentiment. Mon sentiment, on est. C'est l'inspiration, nous sommes. Non, l'inspiration, on est allé. Vient à Bissomoro pour conseiller. Azala pe mingi na mpanzi wana tanga monenga na okre nzembo nda pese nga kama maloba wana na maloba wana na kozala vraiment un grand épo na boya ye de reconnaissance toujours moi morceau maloba wana ni to chaka na kati ya nini mais nyonso to etikali tine bandelinga moko déblesso ba ko ngani na olela ti de londo za pe na boyo sa carrière na yo venjo a manqué au te. Bon, to kabwani to tikali bandeko parce que vous êtes belé pe quand même. Oui, to zu belé. Mais ça na beaucoup comme ma passe. Ouais, to comme ma passe mais passe moi za ozanga trop. To ma passe mbali aso ora ti chemise à couleur, o pe voilà ti chemise kokana. Mais li passe au pas comme na car, o pas fois za car à couleur, tu li passe moi ozanga makambe belé, za ozanga. Par là tu veux dire quoi qui sont genre ndozo baka yo ndozo zoate. Non, ko comprendre ni ba ma passe ni bazala ki. Ma passe ni balé. Ma passe ni balé ba tandi moko ha, chemise à boye, il passe moi par là tiens. So, il passe au passage à moi catch, au passage à moi catch. Donc, moi, ma passe, ma passe, et ça, moi, parce que ma passe à moi, il passe à mon rose, il est côté rose. C'est que moi, c'est ça la fou. Donc, il a ça doit ma passe à ti. Et on dégaine aux ans. Et on va aux ans. Donc, ma passe à ce que. Elle dit, le passe à ti. Ok. Mais en termes de relation, deux asiko, est-ce qu'il y a des contacts sur la main, sur WhatsApp, la suite qui est cernée, ou pas, peso makamboua, peso visibilité, à Salao, Zalao, Zalelo. Ouais, bon, ta salanga za on a zali les ans nzambe mutaliboso on a remixaka bon Dieu alinga pe tokutana. D'accord. Et puis na canal na ko lekape pa na ye malgré ya koma déjà pe na bakombo na ya sala déjà des blessures pas baksa implice na biloko wana voilà pour Charlotte Mbanga baksa implice non. Mais oui parce que ba Charlotte Mbanga ponga na zali wana ti ba ko ba Jimmy Belao. Jimmy Belao Kasingati Jimmy Belao sunga yo timakambo. Tout ça nga siko des blessures ba ko ata ba boya mouvement ça ba ki ngai na yembi kitoko bon c'est bon ndi mata ko ndi maté na yebi des blessures ba ngalo fani na film ndo zaboyi apport nin oyo iloko reconnaître ndo leka pa kisinjora ndo zaboyi ce pena iloko wana ezala pa kisinjora terme lelo on zande to zano boyete c'est quoi. Bon, on a élève dans ma combo à bateau, on a vraiment ma combo attrape tout. Parce que les autres bima dimanche, il y a un gouvernement à base la mingi. Parce que na loba combo trop combo mutu. Là il y a le combo à bateau. Non, au moins ni. Si vous avez un produit, ça mis promotion produit na yé. Là ça promotion combo mo boy, o tek sa produit. Donc problème c'est que dans les cas kuna so dans des blaisons, ils ont pour la visibilité ndé yango pesa makam. À part visibilité vraiment na yebi nangelo hotel o ngana so. De chaque fois nous ozanga ba collab lambate. Ba collab kasi ba vena ba pesa pour na boire bango na yemba bango ti. Ba za osepela. Yo peso ba relation, peso bato boire ka ba jimbila yo ba bango. Ba relation mususu baza ya penga mo to ba yo kanga na yemba na kitoko. Bango bazo ya oui na zo pesa ba. To na lekine émission bona pesa ka numéro. To na pesa numéro ba looking na kuzu. Ah des blessures vraiment. Il y a la part vraiment. Nettement toujours va comme là.
Non, mingi penga moko penya. Mingi penga moko ya. Na ye pesa laki na ngomu te pa lukinga na ndenge na ye pa passer ngai to sonner na téléphone na ye. Un super bon, voilà. Mais ba belé bela ba ipo ngamu na pesa numéro. So na pesi numéro ba leki na ninga sima ko masia. Abeti ngamu mbela na koti wa western na ninga. Oui, ma bien vraiment to linga ko ndenge na ngapi. Na sansu wana. Bani manga pe na lega pe na pesa pe makambo. Ngana ndimi pe ke visibilité ngapi na lega na mona pe na zo pe moi visibilité. So ba ba yebinga na miki ko na zaki na sima na ye. Merci pour la reconnaissance. Donc voilà, merci mesdames et messieurs. On va évoluer cette émission, donc c'était important de prendre quelques minutes de parler par rapport que c'est un artiste Oyo à l'écart auprès des leaders américains. Photo Mekotal, ça va aussi comment passage naïe apport Oya apporta au pas joie pas leader américain pour que tout évolue dans cette émission. Des blessures Bakunga a vite fait attrape au besoin c'est 20 Oyo. Non, que tout balinga des blessures Bakunga donc dimanche Oyo. Dimanche Oyo attrape tout ezobima. Là il va tout ba bacha ba douti mais o ba yo kanga déjà ba cha douti. Voilà. Mais o ba yo kanga na nté na o siré bango dimanche Oyo so betika les North Production on beta attrape tout aux wango. So kotika na production attrape tout titre nanga il y a disque nanga ozwango au mona clip et puis oyoka belle musique belle mélodie au mo petine ba kati loketo son so bo binité so bo binité yo ça ma main coupée des ba artiste msubatsa je mets ma main coupée ceux qui ah non ngala tcheko tout ba kata sonité ngala lobi ke bobina d'accord c'est bon faut éviter les blocs prophète skonda zawa ça va risquer bloc voilà je mets ma main coupée non ngala lo biloko te na sir nanga d'accord oui na sir o nazali d'accord et ngala za artiste moka boité so na pesi makambo kindaka yo mo mona ki ana zali côté wana non vraiment moi Charlotte Mbanga attaque kota ki na ngoneti te parce que tozanga un producteur aussi tozanga producteur neti ba Gauthier Mascotte producteur na ngai na pesi mbote bisika zali ya Gauthier Mascotte ngana zana mbongo te na zana ya Gauthier ngana zana mbongo te na kokende wapi soko zana mbongo te bakobotolo mwasi ya Gauthier halali na mbongwe esoke hotelemi na mbongwe ya Gauthier alamuki na mbongwe simba ye boom ngana zana mbongo te nazo senga alare ya Jimmy Belau kabela ngalare Président Melalile nazo senga mbongwe Ivetso kunzi kabela ngalare oya mira ichuba nazo senga mbongwe ya Gauthier halali na mbongwe Jimmy Belau atele nebisiyo soki bobinité boyoka tozana bino et voilà dimanche Oyo. Merci attrape beaucoup. Tout. Voilà les rendez-vous c'est dimanche. Tous attrape tout dans la plateforme. On rappelle votre plateforme c'est la les North Production. OK. Les North Production, abetika les North Production attrape tout titre l'album nanga. A mona mbamoko tolati pembe pembe. A ozo mbala moko vitesse ya makambo. Et voilà, merci. Rendez-vous c'est dimanche mesdames et messieurs. Attrape tout de l'artiste des Blaisons. Rendez-vous c'est dimanche. Consommer le signe de l'artiste des Blaisons Bakunga. Attrape tout. Attrape tout dans nos simana. Aux ana assurance bozo assurer qui est derrière toi des Blaisons Bakunga. Ouais, mutoza simananga el boso na zona email. Wa sala biso apesa biso paiement. Et puis il y a Gauthier Mascotte mtaza wana. Na banga kutelo. Achemi ndeko Gauthier Mascotte. Achemi solo na yanje. Pona des Blaisons Bakunga. Des Blaisons taqué, nazo taqué. Taka na longo loin. Na etina mo ferry. Na yo nka fimbo na fimbo. Vraiment. Pour makambo za ande awa. Si. O leki awa te se kosi. So le kana awa. Awa ne pesa ka vie, awa ne pesa ka makambo. Les Blaisons Bakunga na leki na film pour neuf sabino que dimanche Oyo. Bino tout. Betika les North Production attrape tout au mona des Blaisons Bakunga en personne. Clip officiel. Nazana no banga mutu moko te. Pa ko Chalibaya na ko lambelango. Na oyebisa bino. Ko lambelango. So bimisi na ngai jour moko Italio. Po ngana no banga na mutu te. Na makamuna ngana zana. Simbi monzungu moko boza assuré. Parce que musique de ça nzambe mais nzambe zara msu ya couverture mais obi ke na biso ke yebisi bato ko tsa dimanche ko lambela e o bimisa jour mona ngai les Blaisons bon ça va les 20 c'est dimanche o pas zaki besoin bimisa abimisa dimanche oui abimisa même dimanche na ngai aux YouTube image etikala mais non ça va mentir te ngana obinisa bato des Blaisons Bakunga mwasi mabimba kinduma eleka yozaya nani ai mwasi mabimba kinduma eleka
Yozaya nani ye. Lobi yobi mina cherimbala. Lobi kuna na edobo kana. Lobi na Patrick Masobe. Lobi na Beli Mato. Tengwa libumu bawangani ye. Ozaya nani ye. Tengwa libumu bawangani yo. Yosubeli courant. Ye mahame. Na ebisi yo. Ebanda buya. Attrape tout. On a entré dans le générique. Tu vois, tu as chambre à la moute. On a Chaki Madesu. Chaki Madesu. On a lipa. Na loso, na badi. Et voilà, merci, bonne chance à l'artiste. Les rendez-vous c'est dimanche, consommons single et artiste et des blessures Bakoun attrape tout donc dans la plateforme Union c'est dimanche, je les ai téléchargés. Tu peux ça artiste des chances parce qu'il est parmi des chanteurs au Bayem Marabi. On va voler vite fait question d'actualité. Des blessures à Kinshasa, l'artiste a fallu pour venir des rafler des trophées, meilleur live performance, meilleur single bloqué. Réaction à un artiste aussi. Du cap Penza, on a eu déjà l'icolo. Coup de chapeau. Naba action na union surtout ndeko wana vraiment tout cas za mobali abunda kanenga abunda bongo et puis na mona ke nzambe za na sima na ye parce que makamino so sala ga na mona kinda ka kitoko vraiment wana pena kozala un grand thé mais aux ana Kinshasa j'espère que yoka ba ndeko musu ba sala ba émission ba fala za makasté na live performance mais kota le loyo a ce trophée à monene bongo ya performance live ça le ndeni ba to bandi marté qui fali na live aye mbara vraiment comme bon, c'est toi live tout le monde va concert no sabeta to ga nga yembaka live déjà yango na ti dès live ya mutu fa yemba ndeni neto yoke na studio na disque dès pe to yoka na concert kande moko ti très bien bloqué de l'artiste Fally Ipupa meilleur single 2023 impressionne yo de Blezo Bakunga titre Fally bloqué meilleur single 2023 ouais mais makambozo kende bien il a dit makambozo kende bien artiste azo pressé babilo na azo presté kitoko yango moni makambo wana ezoya so moni mutu azo ba médaille bongo ah c'est que makambo ezali kuna blague ti wana ngana boya ati mais ba te belé na boya bango ba te belé les blessures à Kinshasa, j'ai Stade des Martyrs, fallait habiter le conseil le 29 octobre à Kinshasa, Stade des Martyrs. On a vu porte Stade de Fongama, héritier Watanabe, Ator Betelabiso, Ferrigola Auto Betelabiso, Monstre d'amour, Félix Oazé, Kouapa Auto Betelabiso. Tant qu'un artiste, comment on trouve la production d'un artiste et non, il fallait pour pas toucher un Monstre d'amour. C'est bon, ceux qui ont concert au Betena Stade, ceux qui ont affouté, ils ont vu ce monstre. Monstre à fouter. Son à fouter. Au moins, même au Bézine le roi Yesu, le roi sur une âne. Mais ceux qui ont sali plainté. La salle de spectacle est bien. Na émission que kasi o sa spectacle kasi na sana mbela pamba ya vide. Sana mbele. Mais na émission les sana mbele. Tala, ils ont plaisir ba basé belé au sa bon spectacle. Ils ont animé total ba match. Au moins attendre ba concert bande ko Fally, bande ko Ferrigola, ndenge zalaki. Au senti na sentiment ya stade. Au moins siko yozo beta batu bana bangote. Siko ato bini le wa nyoka. Mais ba tout bonne ga batu basaki wana. Triquet. Il y a des arnaques triquet au talent. Mais le là, même si tu dois en aller, on a mis un bazar à monter. Mais il y a des olimpiades à rendre tout. Il y a bon au bête. Bon, on a bête à rappeler son itka la bête à la bête à qui. Mais na olimba. Mais essentiel l'artiste à côté d'une histoire parmi les artistes de Stade des Martyrs. Mais à côté on a histoire il y a quoi échoué. Il y a quoi échoué. Mais ça histoire. Et moi pour la match il y a histoire. Ouais, histoire. Ah ouais, côté na histoire. Mais quand la finité na biga artiste au ballon pas monstre d'amour je sais que tu peux bah c'est une play comme ça émission comme c'est ka monstre d'amour tant qu'il y a artiste et salondé non bah voilà pour la bon on a ko CPA na ngote parce que kota la bango ni baza ba père ala père oye ya ba papa c'est ba bimeli bandeko wana moi ma respect faut izala ka place oh ya bana ki place moko te même si pona vie na biso yango peut-être lelo ba bibino bolo baka mo malamu et ça la bino bien ouais bolo baka mo malamu kofinga ndeza mabe makasi kofinga ndeza mabe na ba patience o bomona kina yi ensemble voilà pourquoi bolongwa kité mais boyo olongwa bozonga lisu pona nini so bomona ki orchestre ngo yangi nango mabe po bobenda na déjà bosala ba titre ba album bani mais bozongi lisusu omonte ke sopa ponga mdu wanga so na longwe na ngana ya la longwe na tonga ozonga pas question jour ah papa attrape tout ils ont kanga batu nyoso tuna émission mais batina na ozongi la te ya ba on est baza kuna so ba moneke simba te baya ndiko na bango yo za to simba na to die nazo sa susu batu tu balinga ngai après attrape tout zobima
Après on a un concert à Lubumbashi, on a un concert à Brazzaville et puis Banangola, Banalwanda. Ceux qui disent que la bino est bimi, na pour se pesa bino. Na rozonga les sous na film pour na pesa badati. Badati pour. Comment on va démontrer batu. Na yepe na pesi date. Na yepe si bino ka ke concert ezali, la bokasi ya yemoko producteur na ngai, ya Gauthier Mascotte mobala pembe. Yem talobi des blaisons Kende. Donc on a les colonnes, et voilà, merci des blaisons. Nous sommes arrivés plutôt les blaisons Bakoung, allez-y comprendre, donc c'est un grand frère. Donc les blaisons Bakoung, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces missions. On a été mot de la fin, programme, dédication, on va chuter avec vous pour l'émission de ouais, tout balinganga, veut dire que dans l'orchestre était, ils ont groupe d'accompagnement. Ah, groupe d'accompagnement. Oui, groupe d'accompagnement, mais dans sa carrière solo. D'accord. Carrière dans Albosso et là on a Albosso yango na obimisa. Attrape tout. Banana banda vinanga première fois na ça disque na ngamoko yango on a beau consommer en tout cas ndeka na lobaki so go betika les North Production attrape tout au monde titre na kati de bezo bakunga na zawana affiche zawana na zana bien ba tigre au monde na film ba affiche bino affiche nanga pour sentir que des bezo zo ya les 20 na beti c'était mutu alinganga kota otala pas besoin na buakaye na yembaye. Numéro nanga contact Zawana 00243 ya Willy Moucheni code Mboka iratarate 97 190 89 69 WhatsApp nanga de bezo bakunga Facebook de bezo bakunga yango so beti oza bezo na yemba yo na beti la na mariage na beti lo na anniversaire matanga tonyo surtout na Zawana na artiste bazali o bazo compagnie to beta titongo ça donc na Zawana pona bino tout bambote nanga na batu balinganga lokola serre nanga Mirai Chuba Jomas Masamba venanga padu mandiango mokonza kimbateke bayoka mama na rumba oto sala vi nanga lofombo ezaka toujours awa na kati ya attrape tout bayoka pe nzembo ya serre nanga Mirai Chubaske ya Jomas Masamba pourquoi pas na yemei oyo na linganga mingi longue jambe Passas Mukendi Biska Zali yale moke moloma cravate Emile Kitete vient Emile Kitete za awa Didier Mayamba na bakin Pamphile Mando na bakin do o tu bazana bakin awa net vient na JB Kumaluta les pétroliers de Dallas ada na kin avec lobi na ozana yo ba motre na batutu o na bwaki na ona bwaki te en tout cas bolimbisa na zapo na bino président d'homme la Lille donc il y a Jimmy Belaou Yvette Okundi Yvette Malula Doudou Liale ya bino yango wana quoi. Merci les princes Monzali. Et voilà, merci mesdames et messieurs. Il était là notre invité, c'est lui l'artiste des Blaisons Bakoung. Donc bonne chance à l'artiste. Les rendez-vous c'est dimanche dans la plateforme Union Soboyoka attrape tous dans la plateforme. Je dis un grand merci à notre équipe pour être là compagnie. Merci beaucoup à vous et nos gars de la caméra. Merci à Ouski Ouchi à la réalisation de cette émission, à Moussala Kitoko. Merci à Ken Piana. Makizembe pour la confiance, nous sommes là toujours pour travailler. Je dis un grand merci à tout le monde qui est là pour cette émission. Là, je vois mon vieux Odilo Mampouille à boutique exemple à suivre. Merci pour notre soutien, mon vieux. Merci à une grande dame à Kota Langa depuis Paris, Iguette Boulala. Merci pour notre soutien. Merci à vous aussi, Wasson Tchétché Africa. Une grande dame aussi qui me suit depuis Paris, femme responsable. Merci à vous, États-Unis, les restaurants. Ezamoro na États-Unis, n'est-ce pas, Yolo Ezo, Nakati, ya Dallas, chez Maréchal, Souvé, Sabo, Kende, Kuna, Borulia, Balima, tout le monde entier, beaucoup c'est pour la pochité, meilleur couple, les Amoro Nakata Suisse, Maître Capo Joe, Montema, ya Sandra Love, Maître Capo Joe, Montema, ya Sandra Love, Akotalanga depuis Suisse. On se retrouve à la prochaine fois pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Fimbo News. Au revoir et à la prochaine. Mambinzo, hey, Mampuku, Mambinzo sakana nanga, Ozoka, hey, Mampuku sakana kunga, Ozoka. Famille Zafouila. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Don't
This is London. This is London City.